Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur Eurotech TV dans votre émission L'Évangile en marche. Alors l'Évangile en marche, c'est une émission que nous vous présentons une fois par semaine pour vous apporter ce que l'Évangile a préparé cette semaine pour vous. Et aussi, donc nous avons aujourd'hui une partie politique de l'Évangile en marche. Cette partie-là qui soutient un petit peu la démarche politique qui est la nôtre aujourd'hui au Congo RD. Et voilà, donc nous avons 4 ou 5 points à traiter en ces jours. Donc nous allons essayer de parler un petit peu de l'actualité qui domine sur les réseaux sociaux actuellement, puisque nous savons très bien que les gens sont déboussolés, ils sont complètement désorientés par rapport aux fake news que nous trouvons sur Internet, sachant très bien que la plupart de ceux qui nous balancent les informations sur Internet n'ont pas le temps de vérifier justement ce qu'ils ont en train de partager sur Internet, sachant très bien qu'aujourd'hui les gens sont complètement perdus dans les informations selon lesquelles Félix Tshisekedi, lors de sa tournée africaine, il a demandé aux Congolais vivant à l'étranger de revenir à Kinshasa, de revenir au Congo. Justement, bon, l'information telle qu'elle a été diffusée, tellement qu'elle n'a pas été vérifiée, elle a été mal prise. Voilà, nous allons essayer d'apporter notre analyse sur ces sujets. Nous avons la diaspora qui est descendue, comme vous l'avez tous appris, que la plupart de nôtres qui étaient descendus à Kinshasa ont été très bien reçus. Aujourd'hui, il y en a qui roulent dans des 4x4, il y en a qui sont très bien logés par le gouvernement congolais. Bon, Dieu merci, puisqu'ils n'ont pas été laissés au bord de la route. Et pour voilà, donc c'est le comportement de ces gens-là qui sont partis à Kinshasa qui inquiète aujourd'hui, qui inquiète non seulement nous qui vivons dans la diaspora, mais aussi les Congolais qui sont trouvés sur place à Kinshasa. Et aussi nous allons parler de l'installation du nouveau Parlement, la validation de mandats parlementaires de ceux qui ont été élus au scrutin du mois de décembre. Et donc nous allons essayer de faire d'apporter notre jugement, notre opinion par rapport à ce qui s'est passé et aujourd'hui, ce que le peuple attend de ces parlementaires. Et pour terminer, nous allons parler du discours du président de la République, Félix Tshisekedi, devant les ambassadeurs accrédités au Congo. Justement, puisqu'il y a eu des points de divergence par rapport au discours qui a été lu par le président. Voilà, comme vous le savez très bien, nous émettons depuis Paris, la capitale française, et aujourd'hui j'ai autour de la table pour pouvoir développer les 4 points qui sont à l'ordre du jour aujourd'hui, monsieur Jacques Kalala. Bonjour mon frère. Bonjour. Alors Jacques Kalala est parmi ceux de nôtres qui vivent en Suisse et aujourd'hui des passages à Paris. Nous l'avons invité sur notre plateau pour parler de l'actualité politique au Congo. Et aussi j'ai le messager Galate 416 qui est là, qui est le concepteur de l'émission L'Évangile en marche et donc à qui j'ai dit bonjour et puis les souhaitant également la bienvenue sur le plateau d'Eurotech TV. Bonjour Eurotech Jean-Paul. L'amour du travail bien fait, l'évangile est en marche. Alors, Bandeko Balandi, vous savez très bien que l'émission est toujours dans l'ingala pour toucher souche politique, souche sociale nyonso. Vous savez très bien que l'émission Oyo, Balanda on a bana Kasapate, Balanda on a bana Université de Kinshasa, Balanda on a bana Université de Kisangani, Balanda on a batu nyonso, Teki Kamundele, Bazawana, Balanda Kabiso, Mbotela Biso, Bato Poussou Bazawana, Bateki Makayabu na Wenze Bazali, Bana Makasu Bazawana, Balanda Kabiso, Bakuruna pe Balanda Ka Ole Kaka.
à na poto et puis baningi ba yeba vérité sur ce qui se passe justement bon pas vérité des urnes hein, parce que wana c'est dans les oubliettes to le bélan sous-souté bon match commune mususu to comme le bélan mususu to zo suanate donc bato balandaka biso ba mama o bateka mikate na wenze baza wana batinda biso ba message audio papa bo continuer musala bozo saliza malamu donc toninke batu tout wana balanda biso batu tout wana tango biso to boaki bénéfice sur internet mututu afa ne pas nae ayoka malamu ayoka Erotech TV malamu pourquoi puisque ezali site ya solo site oyo ezali information vérifiée yamwana yo mutu au rejoindre biso tout récemment ceux qui n'ont s'abonner il suffit de cliquer abonner et donc toutes nos prochaines vidéos et au comméder automatiquement sur na compte YouTube voilà. Namandeko nansi émission Oyo ezali politique politique pourquoi puisque tonato lobela Oyo leki semaine Oyo toleka donc tout décortiquer un petit peu bassan Oyo dominé un petit peu donc voilà tout ça la bandeko ne bomoni donc bandeko Oyo babenga tout monde mobimba tant tout ça la émission Oyo tout ça na bongo en direct de Luxembourg avec maman Béa donc Béatrice Bongeli donc de Luxembourg ah la colombe de Luxembourg lelo alobi non makamboyo etali mboka na ngai lingi pena participer le royaume to landa biso na moya lelo oza pena droit au participer à l'émission Oyo à nous téléphonant au 33 6 69 92 02 60 33 6 69 02 60 donc voilà ce que vous téléphonez biso to bisabino selon heure autoros à la disponible ou tous en studio donc toko yambayo et puis au participer en direct. Mama Béa, bonjour. Bonjour Erotech, bonjour Galate 416. C'est vraiment pour le cabino, apporter moi contribution dans makambo ezule kanamboka étant aussi congolais. Et voilà donc on a tous un niveau d'introduction émission na biso to sengi la bandeko ba olanda biso de manière à ce que tant tous ça la émission na biso ba rejoindre biso le lenge moko yo to salango le lenge moko mama Nathalie na Belgique a ko salango toujours signaler très bien que yo sana na kata Luxembourg na Union européenne tous ali bongo sur ce plateau avec ndeko na biso mususu hier afandi na mboka ya Suisse Jacques Kalala alobi papa na tala binoka na musika voilà les messagers na mona keka na musika lelo toza plateau moko to échanger un petit peu na o etali mboka merci maman donc toza wana pona ko travailler ensemble la main dans la main voilà alors voilà donc tolobi lelo na kati ya internet tout ça na makambo belé ezoleka ba congolais belé bazana kolela bazana kimia te na mitema puisque basenga ki ba moko biso to fanda ba protéger bango puisque bazali na ba problème politique na ba mboka et pas biso to uti mais lelo depuis papa Félix Tshisekedi comment Félix Tshilombo Tshisekedi voilà c'est lui a passé à l'écart qui n'a tourné naé donc première sortie à l'écart qui liboso na Angola auti Angola à l'équipe na Kenya et si kanini ya yambaki bana mboka oba na Kenya la plupart bazaki étudiants ayebisi ba mabi bande ko tozala posa ya bato mayele na mboka na poto tonga mboka na ensemble mais na tika ko yoka te parce que na landaki na bokebi nyonso na tika ko yoka te sika moko ya uti alobaki ke bana mboka lelo bino bato senga ki protection ya mboka ya Kenya siko nga na komi président bozonga siko na mboka bato baza ya kolela nazwaki vidéo ya mama moko na audio ezaki audio ya mama moko euti Belgique aza kolela mai na miso so na bato nyonso mokili mobimba to partager audio wana puisque ye awutaki préfecture nan dekone awuti ko renouveler kaka tango awuti akomi na ndako akuti papa Tshisekedi na akuti mwana mboka Félix Tshisekedi na télévision azo senga batu tout bazonga na mboka nangati oyokaki sangwana ndeko mama Béa est-ce que sangwana na Luxembourg
et komelaki ndenge wana ndenge batu msu bazo pensa sango ke non Félix Tshisekedi a saigné na bana mboka nyonso bazali banda ba réfugié politique ba boto la bango mikanda bazonga na Kinshasa ezala ba demandeur ezala bato bazana statut. Est-ce que nouvelle wana oyokela ki on ndenge wana? En tout cas, merci déjà, merci pour nous permettre de comme moi, Pierre dans un édifice. Vraiment, nous avons mis tout dans Penza et le ban de Konabiso, compatriote Nabiso, César Ngadi, nous avons fait la publicité. Et à Zamuninga, César Ngadi, c'est l'ami, donc on est ensemble, ouais. Le Kleboa. Mbote Payo Zali, Kleboa, Cézo, voilà, ouais. Surtout dans le lobby, est-ce que les Congolais, comment ça, encore boza sérieux. Félix, notre président Félix Tshisekedi, c'est un problème mususu. Mais je crois que ce président s'exprime en français. Et ça français, mon compensa attaque tout le monde qui est classe, à maman Pondou, à qui comprendre. Et là, on va comprendre. Et ça n'est nulle part que yo comme président, il faut nous nous sommes pas dans la période à Mobutu, dans la période à Kabila, et puis c'est au cas par cas. Président Félix Asa Noko, Ndeko César Alobaka, Ayebi Makamwa Poto, Asa pe vrai quinois. Donc, Asa Libomate, Payebi Sabatuke Bosoga. Ndeko Nanga Limbisanga na pour la moi parenthèse, non, ya Makamwa Ngunda, Ngai, na vandi na Luxembourg, mais na leki na ngai, na koti sakai na Londres. Na Londres, kuna ba combattant moko ba yambaka, ba combattant on a pas ça très connu, mais na kotanga ba kombo na bango te po eza bitch na biso. Combattant wana basalela leki na ngai dossier ngo yaya atanga moko na kokaki kosala ya ngo na loba mwa mbango mpona wela temps basali dossier petite sœur na futa 500 livres sterling na période na zoi biso wana ça fait ata petite sœur a kufi il y a 2 ans na loba sala ata 7 ans 500 livres sterling petite sœur qui ne comprend pas ngunda na Congo ya IDPS babongi sieli moko bo mémoire et qui n'a pas qui mutoye des PCT aux comprendre et ça là qui m'a bango agenda na bango mais tout on a besoin que petit ça soit besoin avant de quand même na mboka moko évoluer aujourd'hui dans que un mois après un an na zongi na Luxembourg ba dengi nga les sous pas senga les sous bongo soit disant que pour renouveler les tout ce qui carte wana ya membre ya IDPS nga na lobby mais possible mutation quoi qui ngunda kutu état britannique a saisi en charge bon on faut les choses deuxième fois les choses sans comprendre les kamwango yango na bato mingi bazobanga surtout tata wana soki professeur na Corée du Sud atika ya tika la koyeba yango ke loboko oyo ezaka na besoin que c'est toujours plus basse que la main qui donne. Beaucoup qui vous vous adressez à une autorité avec beaucoup d'impolitesse. Vous avez beaucoup de chantage. Attendez que moi je suis dans WhatsApp, alors que tout partager. Moi je ne partage rien du tout. Il y a ma bêtise, il y a vraiment un souci dans la diaspora. La diaspora, bisonde baloki ya Congo. Oyebi na fungola kaka moi parenthèse moko amuke. Maman, au train à 1 minute, poto ke lombango. Par exemple. Pour m'estanda que on a net na kati ya famille, il y a toujours quelqu'un à son conservateur surtout. Donc ce qui a moni que nous devons comme se débrouiller moi muke abandi ko banga parce que ce monde a l'autorité na ye et ko ça la source d'importance. Mais c'est pas le cas. Nous connaît la so. Allô. Bon, te perdre un petit peu. Tozo sous malamouté, biso tozo continuer. Alors, papa, Narancine de Yoso vivre en Suisse. Maman Beya, tozo comme sous bien te perdre. Écoute, Narancine Torozongelo avant de faire une émission pour chose avec Kambo au Baksa maman. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Donc voilà, yo au vivre en Suisse, plus de 30 ans en la Suisse, c'est justement ce qui justifie notre invitation. Et est-ce que vous avez une nouvelle que Tango, Papa Félix,
ou Félix, parce que bon, voilà. Président Félix. Président, c'est mieux. Voilà. Président Ah, Félix, bon, il y a qui moi, comme ça, la Moukate. Non, on a fini la Mouka déjà. Oh, la Mouka déjà. Et donc, est-ce que Sangwana est comme le bino en Suisse, puisque na ansi bateau basengi bango bazong samikanda ba sinon tembi la luka bango nanda kusoko zong simukanda te kingunda no ya 30 ans na no sombi lupango te na kin et baby na no est-ce que bon mingi bazo mitu na bi est-ce que ya zweli biso bandako asa tongi ba lotissement kuna ya koyamba biso ko ya kolia na nkutu bombozo ngo te bino olesa bato poto est-ce que nouvelle wana e komaki na Suisse na no lengi biso toujours que la na nino réaction à ces années. Bon, je ne parle pas directement pour la bateau suisse, mais je parle pour toute diaspora congolaise en général. Au moins, il y a Congolais, problème, il y a problème, Félix Rozanango, Ezali, à sa tali mingi pour l'éducation. Congolais, mingi à Tangate. Congolais à Tangate. Congolais, au moins, ceux qui ont Facebook, ceux qui ont YouTube, n'importe qui va propager au bazo na fake news, ceux qui ont n'importe quoi, va trouver na Facebook, na YouTube, retourner source ya likambango ezali, abisaka rayokaki. Donc cette histoire-là, moi, quand je l'ai entendue, je me suis dit, c'est n'importe quoi. Parce que Félix, même en tant que président, il peut dire, mais Bamboka, Fandi, Baza, obligé de s'abattre. C'est impossible. Il faut que tout d'abord, pour renoncer à ces jours. Tant que Félix Alobaki, Ezaki, idée moko, après ce que l'on voit là, maintenant, on a une dictature, Ezaki sauté. Comme une dictature. Dictature, tout Congolais. Mais en ce moment, la démocratie, quand tu peux battre, pour la plus grande majorité. Mais c'est justement la raison pour laquelle c'est levé. Voilà, les lois, voilà, ma commis. Et bongi na mboka Félix Abino toko ozonga parce que diaspora tozonga tokendo tonga mboka na biso apesa ki idée na muna ki na landa ki pe na information ba obi que non voilà diaspora ya Nigeria ba bi ba kozonga na Nigeria pour na kotonga mboka na bango ba tie déjà 3 milliards ya dollars pour na kotonga mboka mais congolais tellement alingi libanda au monde congolais aza obligé à ces pays naie. Alors on a qui ça à Kendata Congo Brazzaville pour qu'il ne combo la barabara toi t'es kata makala là il est content mais combo la Pékin mais qui n'a pas combo la Pékin na king na lingi ko combo la te mai à ces pays là ateka mai même n'Angola mais ateka mai na kisasa te voilà le problème du Congolais. Le président c'est qu'il a dit à Pessi à Boakimbe là pour na Congolais nyonso maintenant c'est le moment de rentrer chez nous tout on mboka na biso pe comme alors mboka biso so au posa marambo ateka o IDPS te IDPS a Pessi bino mikanda bo wana IDPS maintenant net moment oyo zonga na mboka na idée oza nango pour ndinga nazoka ba musuba ye ba vanisi bango na ba soki to zongi to fonda ba mais yo ozonga ki oyaki oza na famille te mais déjà tant oyaki afanda ki wapi ofanda ki wapi donc soko bongisa ki te ezate que président to bongelo place ya refanda to place là c'est n'importe quoi président a pesi idée to zonga na mboka na biso to kendo to mboka na biso c'est le moment mboka na biso pe comme le roi mboka misu mais bon c'est vrai ko ke to mboka na biso c'est certes mais et Batouana va quitter la place nini et pas tata moi si et pas maman leki et pas ya mon ankasi mingi baza awa famille nombreuse 5 6 enfants kuna pe banda ko comme mike so à supposer que mutwana zo fa na lemba kuna ba lemba to très bien banda ko étage 2 chambres bon mutwana va quitter la place nini non mais so galinga zo na famille azonga na famille na été d'abord il faut d'abord avoir ce que tu vas faire au pays. Tu apportes quoi? Tu vas faire quoi au pays? Tu vas comme il est là. Oh, Félix a suivi beaucoup de parce que tu as combattant, tu tambola na poto, mais tu rentres pour faire quoi? Si tu as quelque chose à faire. Aux gens qui n'ont comme éclaireur, si mandi au même ma famille, même arabat bon moté. Est-ce que vous avez un projet pour nous ça? Si vous avez un projet. Jean a autour de que je vais quitter la wapi na kinosani ah voilà bato bazana ba projet tene bazo bangana ah na kinosani atongela biso ndako abongisela biso na boy muto azana projet ozonga po ayebi nini yango ko sala mais ba mama mususu ba le pe o moni ndenge zana ko zala o komi président lelo o tikeli bato moi temps
tout ça moi likelemba na biso tout ça moi 20 000 les tokangisa moi 20 000 toko somba moi isika donc mais le président n'a pas dit que tout le monde rentre, mais Oyo Azan a quelque chose. Oyo a mis mon. Par exemple, tout le monde qui n'a net na balbumba chouana, ba chinois, ba zombie mana ba chauffeur, ba zaka ba chinois. Mais est-ce qu'il n'y a pas de chauffeurs congolais? Ceux qui ont tout ton abanzela, tout ça là ba ingénieur ba congolais ba zala. Ceux qui ont tout ça là net ba faire. Entrepreneur congolais ba zala bela wana poto. Ba oui ozonga pe ba même savoir faire na bango na mboka. Alors, on déconne Zongelo, papa, tout kenan mukana zambelo bindengenin. Déjà pour les réfugiés, na habité ceux qui aux alliés na nini. Puisque on a habité très bien que mukana zambe tangu et kende kota ba réfugiés, bazak un peu il faut mboko yo ba fandi, bazala un peu bon voilà, na habité. Alors, yo ko nzimbolé sur place wana. Est-ce que bako bengana bango vraiment karaboye bon Félix Alobi bozonga allez boya na mikanda yo fanda boya na mikanda so yana onte mbila oya est-ce que ko le kanengo na to que to vivre quand même na mboka moko chrétien oui voilà merci na mutuna oyo oyibi na mutuna ngai ndeko Jean na o Italie makamozo le kaya mboka spirituellement balobeli biso que no bana Israël bazalaki ba humbu na Égypte na Égypte par volonté ya Nzambe. Et tant bakei kuna nzambe alobaki pe bakobima na moment oyo nzambe ayebaki na ko proclamer ouais ezaki na moment ya motute na moment arrivé oyo ezalaki bakobima nzambe ayebaki na kotinda Moïse na kata ndako wana na Égypte oyo asalaki tu na moment ya nzela Moïse pote bana Israël babima mais tango babimaki bakota kanate mingi bakufwa na désert banyoka balia bango. Ok, Kana sur toute la carte géographique il y a Israël, Kana zaka na mupanzi mais bakota te 40 bazo tourner au rond les amakamozo le kana Congo. Nzambe a visité Congo mais ba congolais et belé baza toujours na carte aveuglement spirituel. Il meurt eza réputation te. Oh eza ko tambola na ba Facebook eza ko tambola na ba YouTube que oyo azangunda azonga na mboka na ye na yoki amuna munoko ya président de la République. Ngana Kenya la discours à Kenya na yoki oyo asalaki entretien na ba étudiant na ba mususu pe bana ba Congolais bana na kata Kenya alobi komba na ye ezali pona paix na sécurité. Justice na sécurité ya mboka. À ce qui concerne ba Congolais o bazali libanda tangu paix ekoti sécurité ekoti oza libre ya kozonga na mboka na yo parce que eza mboka na yo bakangi yo te mutu moko apekisi yo aza te a proposer proposition ezali obligation te sikoyo eza lokola balobi nana kolia na sina ndaki kwanga mitano pone sengo kolia kaka na kote kolia sali na kobelisa mitsopo na ngai yo ndi mutu kotala sikoyo na kolia o na kolia te alors alobi na bango ke no mboka boko zonga na mboka na bino mingi obazana kata ba Kenya mingi babwaki pe mukanda na kombo ya ba IDPS ngawa nazo lobela bino tango na kipoto na bwaka na IDPS mais nazaki muta IDPS te mais ba pesa nga rejet na salisa ba bloko sur IDPS mais nazu mukanda na ndenga IDPS te mais ngunda tu na kosela na ndenga IDPS 80% ya diaspora soki babwaka ki ay na régime Mobutu babwaka ki IDPS tango Mobutu akei batu mingi bazwaki mikanda na kombo ya UDPS style lelo oyo bazana ngo mais balobi te ke non bakobotola bino mikanda ngunda parce que bazwaka ngunda na bino na kombo ya UDPS non alors na oyo zo tambola ba mama oyo zo bakeno to kabola audio na ye ya bondoki ça dit ba comprendre oyo mutalobi te baza ko interpeller yango mal ya bondoki neni papa nazio na parole puisque tangu mama na azaolela nansi azaki na ndeko moko azaki pembeni wana nayokaki vraiment azaki vraiment na kati ya sanglo azolela ah mama na uti yaka sikoyo mwana na uti ko bota mesiko ndeni babi tozonga mais tozonga na biso mapango ezate ba misuba teka mapango moyen bazonga ezate babi bon tant ba komena mboko ba otinda mbongo po bazonga sa lupango ya sika na kati ya famille mais siko bazonga tozonga o monte que bon ko senga eka pour la famille
Mais comment on le bakiza à Bondo qui n'a pas maman attend à Orlando. Merci pour nous répéter. Tu n'as pas répété, n'a pas répondre. Ma comète Lisibiso, na 2 Chroniques 9, chapitre 9, verset 5 à 6. Baza ko la Salomo. La reine de Sheba à l'Omo Éthiopie pour la koya na Israël pour la visiter Salomo. Mais avant de visiter Salomo, ayoka ki sango ya Salomo. Il meurt, raison que tambola pour le coup ya Salomo. Alors, aïe à se déplacer, tango a commis à lobby, oyo na yoka ki eza ona monité. Et là si oyo na ko yoka, ezali réalité on a ko monate. Ezali makambo oyo congolais anokotaka sans vérifier. On témoigne ce que on voit. Jean-Baptiste a témoigné qui a lobby, j'ai vu et j'ai entendu. Il est le fils de Dieu vivant. Il faut témoigner oyo moni na oyo yoki. Alors il faut témoigner oyo moni na oyo yoki ezali vidéo trotier la bino donc là vous allez suivre ezali ndeko Lisette ndeko sala malamu to pesio matondo mingi na mbote pa yo zali na otango puisque yo zo caméra na yo oke kota na préfecture ya Vienne puisque tant balobi préfecture à Paris donc bazana même fonctionnement na préfecture à Vienne bazana même fonctionnement na préfecture tout ya France Mobimba au kota ki na caméra cachée na yo opposé pour ma question à guichet donc Bolanda ndeko Lisette. Alors papa oko continue. Alors nindo ko lo basiko na place wana. Makambo mutu alobite mais congolais azako luka abakisela ye makambo alobite. Mais ngai naza intègre. Na mwasi na bana. Mais balobi na ngate ke na ko sa mukanda. Na ke ne ko poser dans sa lettre na ngai ya démission pour esengo président Sekaye nazonga mboka ayebi yote ayebi tata na yote ayebi mama na yote oyeka bono na uti Paris papa changa ministre tozala penza batu et mutu wana vivre na poto akola awa Félix aza mutu monte ke afanda na kina za kinwa mais a passé jeunesse ne mobimba na poto na Belgique ayebi ndenge makambo poto elekelaka mais tangu yo penza okozongisa mukana na yo OK o démissionner Ozu sikoyo bana na yo uyo moko ozongi kisasa na banzi soko za na nzambe te famille na yo so bazama ndo bakolia yo surtout soko yeki na poto na lupango batekaki bulantulu bateki ndambo babizonga na poto sikoyo yebisi wango na zongi po président Sekalubi ke tozonga bakolia yo so bateki ndambo komo bulantulu bateki sima bateki liboso sikoyo yebiki na zongi po mukonza Sikaye alobi ke tozonga omuntu kozonga bakolia yo poza na nzambe te ko yale bina mutu te ke no zonga ablobi bien na Kenya naza ko bunda pona pe kimia et puis ko kengela ya mwana mboka aza na kata kimia na kata mboka na ye mais tant balabi avoir na sécurité na kata intérieur il faut nano aluka nano pe na extérieur na bamboka oyo bamviaka bomengo Congo oyo pa ba rando zali il faut asila na bango kimia koti nde yo mona mboka na kata mboka oza na kata sécurité alors voilà ouais aussi ça mais alobi na bango te que non bokanga bisaka na bino bozonga kisasa proposition toujours continuer koloba ezali obligation te obliger mutu te a lobby à proposer oyo nyo surtout partout na monde entier akomona que non na zana projet na lingina zonga na ngai na lembi ba yaourt ya poto ba produits chimiques tikana ko sangwa ligablo na ngai mais nazoko kita na état de droit na mutu c'est-à-dire na kei ko futa mpako na ngai na ke ko sera enregistrer na commune na fungole li gablo na ngai na ko futa mpako ya l'état et puis mutu akotungisa ngate ya moto zo ko basiko que non batu bakoko éduquer batu zali diaspora mais diaspora pesa éducation zali pourri neuf diaspora c'est dit éducation. Alors en parlant de diaspora to yebi bandeko ke mingi bakitai kitsanza tamba yoki ke boya to ya tonga mboka ibele bazwaki bisaka bakangi bisaka ba kiti na Kinshasa pour être voilà donc na ba condition oyo to lobela ki na ba mission na biso ya tango eleka ki c'est-à-dire alors bandeko balandi na kanti ebele bolanda ki ndenge nini ba msuba décida qui oyo tozaki na poto tamba yo qui vraiment appel wana ba yo ki la ki on ndenga bien babi président à l'hôpital zonga sécurité ko zonga
kolia et kozonga makami bele kozonga mais avant makambwana ezonga il faut biso pe to participer na développement ya mboka na biso bakanga ki bisaka bazongi mutu monta obligé ki bango na kati wana ba français baza ba belge bazali bangunda bazali ba demander pe bakenda na ambassade bazo ba tena lieu bazonga bango moko. Bon, na moi lelo toyoki ke bamsu ba comment dans ba 4-4 bon ils a rêvé mutu tout to condamné bango te mais ma b obisozo condamné na ba diaspora o ba ke Kinshasa ezali ke ba diaspora kope bandi na ndenga mukete bande kwana bazolia batala te donc soki olingo mona président Tshisekedi donc il faut glisser moi billet soko lingo kota bisika songolo o ba moni que non bisika na eko fungolo banzela donc il faut les cacher puisque y a bunda na poto y a tambola na poto yo zalaki te puisque ye a betama awa na ndenga mukete yo zalaka te donc le fait que aza pembe na ya président pour monaye il faut glisser billet. Est-ce que c'est ça qu'on attend de la diaspora congolaise na Kinshasa Ndeko? Oui, non, ça fait partie na ba anti-valeur biso ba congolais tout ça qu'on véhicule de temps en temps pour IDP Saloba qui babundi 37 ans ou 37 ans hier parce que voilà pour un état de droit. Voilà. Je ne pense pas qu'état de droit ils allaient impliquer ba bilo ba ningwana ba mœurs oyo to décrire qui na ba régime passé soko bango bazali na ba comportement ningwana et ali malamu te toko ni ba makambo bongo te to telemela yango pe to dénoncer yango wana ezali malamu te pona état de droit oyo IDP sabundela ki oyo papa Tshisekedi akufela ki alobaki le peuple d'abord. Le peuple d'abord exact que non voilà yo longo wana poto parce que ceux qui ont ebani na président Félix siko yo muninga ye azana moi projet na yemo ya malamu azana moi idée moko ya bien pona kotonga mboka na biso pour komisa pe mena mokonzi yo bandi kosenga mbongo. Franchement je crois savoir sincèrement que ça ne fait pas partie na ba valeur oyo tozali comprendre pour na Congo ya lobby wana nzama kampenza ya ko dénoncer ceux qui bato na penza baza bato ya IDP ça baza bato ya ko dénoncer ceux qui baza pembeni ya président Félix ce sont des choses à dénoncer c'est pas des choses qui sont encouragées yo lobby ndeni ndeko pona diaspora yo boyi ko kende tam susu nan ba botolo mukanda te lobby bon natika nan ba yaourt ezali bon za nan ba echine ba côté chine ezali okotika ngote pona kin ozana difficulté mais bandeko yo lobby bon le roi avec claireur pour que ne rotala mais bah comment on a souvent na mboka biso to lingi to kanza ki musala soki ezali ezala pona mwana mboka tout ezala pona mutu oya uti diaspora kuna pe ba classe za bande comme ça batangi et puis bazu diplôme malonga est-ce qu'il faut réellement ba futa pona mona na mokonzi? Merci parce que je ne suis pas demandeur ni preneur, je suis le président de tous les Congolais et non des tribus de Luba. Alors qu'on continue qu'on a sa identité nae. Bobo sanate que non, a bengi sa famille nae bisi bango que non, état de droit est en marche. Et ningi koloba oh yonako yokaye bino batu boko banda kozala exemplaire ya république. Et ningi koloba partout za ko kende aza ko talisa identité naye akei na oya alobi bien que non alakisi identité nazali vrai nationaliste toujours ba que non na ko bundela oyo etali intérêt ya le peuple d'abord papa alobaki malgré ba poste ba pesi ozo ko continuer ko lakisa identité naye que non ayepo na peuple ayepo na état de droit auto za ko loba que non état de droit est égal changement ya éducation na changement ya ma mentalité mais tant on le belinga diaspora mais boto ko loba que non pouvoir ya nzambe et bimisaka ba ennemi na ba ngona parce qu'ils allaient pouvoir ya nzambe ce qui nzamba permettre quitter nepe akomi bisika oyo azate même ndoki avali yo ce qui nzambe apesi nzela te akolia yote. C'est le monde spirituel qui commande le monde physique. Nzamba ko pesa ndoki nzela kwa le mwana. Oui, keba ndoki à cause d'un service en Zambé pour côté ça yolo la keba Zambé na service oui on le que diable est moi en service en Zambé oui mais na lobi hein tilelo oyo ayaka te juro l'accusateur de nos frères de nos sœurs ko funda biso pa ya Zambé azali a interpeller kabiso interpeller Zambé talan etamboli na bango
Zolanda. Yango qui Bible le dit que non, l'ange de l'Éternel campe aux alentours de ceux qui le craignent. Ceux qui bang Nzambe ba ange de Nzambe bazana sentir la sécurité na yo. Alors yango na loba boy. Ceux qui destin na yo etangama ki keno okufa na yo bandoki. Dieu a permis cela nenga permis a permetaki liwa ya Yesu Masia. Mais nana zalaki canal. Ndoki ya bomo ina yo o ba utiliser canal keba boko kutana pe na paradis parce que azan Nzambe asala grâce na mututu alingi po longolo na mukili utiliser ndoki ale me yo na ndoki bokuta na parce que punda o ekotaki Yesu Kristo na Jérusalem punda na pe azwa ki gloire participer na gloire wana mais siko na koloba siko na o tali diaspora que so tuningai mais diaspora pour na identité ya UDPS IDPS ça a besoin de jouer, IDPS ça a besoin de je vais ramener l'amour dans le cœur des Congolais. Oyo likuna likundu ezali aloba on a top Congo. Et ningi koloba mission à IDPS, il faut épaisse sa fruit. Ba oyo nyo surtout baza koya pour na ko salir régime aux en place. Tout simplement ngana koloba eza sabotage à batalamuka parce que batalamuka batoza na sima ba manœuvre wana oyo ba diaspora lamuka batoza ko kende de façon pour ba salir gouvernement en place pour que peuple kinois o azana kisasa abanda koloba tala diaspora eye eza ko nyoko la biso eza ko sala biso boye pour kombo réputation na yo ebeba mais là to koloba kaka non batwana président de la République bakutana ke pa pamba te bakutana kina ye tango nano apretaki serment te alors tango ça prêter serment oui wana apretaki serment te azalaki nano président te mais muto akomi na esika wana okutana na ye te avokutana na ye il faut oleka na cabinet na ye il faut zo ba rendez-vous pour kutana mokonzi zolanda très bien tout à fait ezali ba sabotage ba toza ko sala ba provocation ndenge lobaki yemoko que non oui ozo sala mana la moke ezali provocation jusqu'à présent mais bref ezate alobaki yango ba tuana baza na service ya lamuka bato baza sima na bango bakonza lamuka boyebi bango oyo bazoko kozonga na mboka wana te moko ya muzito soki mema lingi mutu te il faut la linga kutu mboka na yalo bakeno mindele boya botonga hôpital boya na kisi mais ye atelemeli na bande ko na ba na Congo pona kisi eyate pona misala eyate la kisi azola kisa elongina yezo refléter état d'âme ya mitema na bango mabe na batu ozo tangina nga wana diaspora un diaspora réfléchit akoko lo sala biloko wana te un diaspora réfléchit za na projet akokende parce que esili ezo suna tangu te keno avant na sala société na ngai il faut na leka na futa kanyaka na sala bote na kokende organisme ezali organiser na ye na bina sala société na ngai ya sandwich grec ba singa a en pas que ezali autant okufuta boy et si au vend toutes ces choses là ezali biloko ya lamuka ezali ba provocation ya lamuka bazo nga ba déstabiliser régime oyo Nzambe a permettre to comme parce que tozali mais là on a kosukisa na koloba bokeno bazo bunda na individualité bazo bunda na ta Nzambe parce que ozo sama na Congo eza ta ya Nzambe alors ba keba tous les races ya ba traite tous les races oyo zali ba manipulateur Nzamba ko s'occuper na bango pour na kimia ya Congo. Alors tanga ikombo ya muzito ebike zali moko ya ozaki premier ministre na tango na ye oui. Mais na kanti ezaki toujours pas bon nyonso eza ba conséquences ya ba loko ba muzito wana les pieds de la nation voilà mais lelo muzito za na parlement pour to comment chiter vraiment na émission na biso ba valider mandat ya parlementaire oui. Donc dans la semaine et nakatwana muzito azali et puis bon parlementaire mususpect bon mis à part contentieux mike oui kozala nanu donc en suspens mais mingi bazaki validé pour démarrer vraiment nino mais peuple congolais to bandana diaspora qu'est-ce qu'on peut attendre de ces parlementaires nouveaux puisque tu as dit que kiziami na bazaki wana to mona kinde ba telemela ki likambu ya baisse de salaire ya ba député bon lelo tozana ba Eliezer Tambwe tozana ba papa Molière tozana o nyoso bazako lobela o bazaki ko condamner mabe o nyoso bazako la na Kinshasa sika mabulu ezalaki kimbuta saki mtsana na ete esika ni mabulu manzengele esika nini mamakambu tu ya mabe batika o la kisebiso ngo lelo bango moko bazana donc PC bango au pouvoir de manière à ce que vraiment va participer na ba loi ya mboka et lokonini qu'est-ce qu'on peut attendre c'est des nouveaux parlementaires papa merci beaucoup Omoni donc Jacques Kalala je répète oui, voilà
Bah, parlementaire, il y a année où les Congolais ont voté. Ezali, bamoni ba makambo nyonso oyo uti koleka na législature passée. Bamoni ba erreur rebelle batikala ko interpeller ata ministre mokote ata soki ba interpeller et sanction ata mokote koyaki. Ba ki batu moko soki ba interpeller ministre lobby qui a retiré signature pour ba pesi ba mbongo. Ba voter ba loi moko yamala monter pour na peuple. Mais Batouana na kanisi peuple a sanctionné pour la plupart. Bah oui, bah zongi ming ming baza batu asika. Loko la bande ko Eliezer, ba papa Molière pe ba Christelle Wanga, ceux qui Wanga, une fille très intelligente. Je crois savoir que Batouana ba kena mentalité mususu. Ba moni ba erreur Batouana o ya libo. Ba Mike Mukebai. Ba bondi mingi ouais. Ba moni ba malgré ko finga attention parce que Batouana ba ça peut ba bondi. Ba bondi et puis na ko finga pe. Mais ba kene kuna ko finga te to c'est la moi. Quand tu qu'on a parlement et bongi sikoyo batsala musala oyo peuple atindeli bango kuna. Et loko batindeli bango kuna ezali pona nini pona ko contrôler gouvernement pona ko voter ba loi ya sika pour te Congo échanger. Bango batindeli bango kuna tendeng na zoka lisusu voilà pour pona ko voter ceux qui gouverneur batu baza ko pesa ba $50,000 bazali ko pesa ba dip biloko wana ezali bantu valeur ya législature eleki ceux qui bango baké kuna ezali bamoni passe ya peuple bamoni ba foule bamoni ba difficulté je crois savoir monte oyo aké na mandat à peuple pour na rosa la peuple musala rota la teke non voilà non na simba jamais $50,000 ora ba pesi $50,000 na ke no somba lopango soki na coin nini je pense que bango baké kuna pour na tina rosa la peuple musala rosa la peuple musala ils ont senga ba sacrifice ils ont senga ndinga na qui président de la république moko bah indo-pakistanais bah qui n'a pas payé ses enveloppes il a refusé ses enveloppes azong c'est les bango yango alors bango ceux qui bazali bah député il y a législature ou il y a changement pas beau ya bambon wana pas beau ya bambon wana parce que ceux qui bazopé c'est un bon ils allaient pour ça la volonté à mutu on a payé un bon ils ont pour ça la volonté à peuple mais papa vous allez pas citer puisque belé bazana bah bien chômage et zala oba uta la potoming pe bazana na diaspora ba salataire bon $10,000 na omona obona mamboko 30 ans na mikili amona ngote papa genre au moni balobi ceux qui tozu ça la politique c'est pas pour s'enrichir mon tout ce qu'on dit ça la pour s'enrichir mieux vaut ça la pas faire c'est dans les affaires où on peut s'enrichir facilement tout ce monde ata awana poto batu bakenda na politique c'est pour changer la société, c'est pour apporter des idées. Donc, ce qui est la politique, que non, voilà, moi, c'est que j'aurais préféré. Et je suggère, na président Félix, il faut pas réduire le salaire à Batouana. Parce que ceux qui, un député, ceux qui $13,000 et qu'un enseignant n'a même pas $100, tu vois l'écart. Ceux qui va décourager Batouana, Baba Nugo Zouata, $1,000, $1,500. Je crois savoir que Bouzo Bawane vous a mais Ozala vraiment n'a pas si pour au totaliser 500 députés hein. Pour Ndengezana Bazakita Moussou 1 millier de députés au va poser la candidature. Voilà. Mais les lots bon Bazuine Bazuana c'est simplement puisque cours ces amis ma kasi mututu fois les kana mais quand candidature que Bazo qui n'a pas besoin $1,000 hein. Mais ils ont plus que $13,000 pour la député nationaux. La limite que papa le président Félix président, il y a changement. Il n'est pas venu là-bas pour donner ces gens-là, ces députés-là, $13,000. Non limité. Il y a un qui d'abord que non, voilà, même salaire, il y a président de la République, vous avez connu. Le peuple, il faut que le président de la République reçoit combien. Ministre reçoit combien. Tu sais, législative passée, ma communion, c'est ça qui est opaque. Il y a combien Kabila a reçu. Il y a salaire à Kabila. Personne. Mais on a eu salaire à Macron. Naïbi salaire à Premier ministre, Naïbi salaire à ministre intérieur, Naïbi salaire à Moutoutou, et puis puisque Ezali affiché tous les ans dans le Parlement. Mais il n'y a pas d'abus sur les acquittés. Nambala Oyo, na législature. Mais tout condamné à Kabila, puisque même depuis Mobutu, tu as salaire n'a pas. Mais Rassi, Batouana, maintenant nous voulons le changement. Nous voulons le changement. Comme le changement a commencé avec le président Félix, Maramignon se la claire. Ndeko yolo bineni pour na parlementaire o asika avec ba idée jeune avec ba idée asika et loko nini ya malonga tokoki ko attendre na bango ba koye banzete na mbuma nango Jérusalem je suis ko banana na Jérusalem donc la yemoko mokonzi mboka lobi ke non salaire na ye ekoyeba na congolais nyoso
déjà assis à betting ngonga le bikeno bambongo bino vous pensez que beaucoup soit 13 000 10 000 et pourtant ba fonctionner mingi ba kufi basi na bango ba vepe batikali bana bazotanga na mabele ba soda sokotonyo selombi solo alors ba stambola ka makolongulu asi apesi bango message eningi koloba boko soda lati sokoto mais makolo azana di papa makolo azana di papa eningi koloba boko tanga koyoka salaire ya président république eningi ko ba ya bino nyoso tu ekokita automatique mais eloko wana ekosala mabete koyoka que non président de la République a touché à 80 000 $, alors que le professeur a touché à 28 $. Exemple, le kolaye alingazala exemple, et ningi kolobakeno, yoka alobakeno, nako transmettre amour, besika amour ezate. Et ningi koloba, nako transmettre bolingo, besika bolingo ezate, akolongola égoïste pour aya kokaba. Alors sikoyo, tango ya longoli mbongo na ye, et la kisi yo parlementaire ozokota sikoyo. Bosana mentalité ya régime Mobutu, bosana mentalité ya régime ya Kabili. Et la kisi ba mbongo na bino ekokita. Bipa ekopesa bino makasi ya kosala musala, ya ko voter ba loi oyo bandeko na bino bakoko na bino bana na bino bana bakoko banoko na bino baza na passe na cité. Baza kozela bino tango salaire ko kita yo mais salaire ko kita ko permettre yo futa ndako na yo et ko permettre yo o futa assurance na yo et ko pesa yo makasi ya ko défendre ba loi pour na intérêt ya peuple na libanda. C'est ça et une bonne idée ezali ndingi wana ba o bazo kanisa kelo ba konozo ba 13 000 ba 14 000 ba 15 000 ba bosana parce que le changement c'est maintenant. Bambongo wana ifoto na caisse à l'état pour efuta ba fonctionnaire na ba veuve batikali ba mama makala bana imbwa ba bato bichingo bila ba handicapé oyo ba ba bossa na bango na kisasa sengeli ba se combattant l'état muto futa bango so yo parlementaire ozo 12 000 et la kiso za na salaire ya 13 000 ozo na salaire ba fonctionnaire même 10. Non, même 100. Aux hommes normal, même 100. Aux hommes normal. Non, c'est anormal dans Katamboka. Éducation, changement de mentalité est égal état de droit et qu'au Kanga Moutonio se valide na président. C'est ça, Otokoloba. Alors, pour Mat Mukebai, Nandeko Daniel Safo. Tomona ki tang baza ko ganga na libanda baza ko loba kisasa zali fulu alors lokola bango ba koti sikomi pai oyo balobelaka kisasa etakata alors na banzite baki ko lobela mbongo ba ko lobela ndenge kisasa kimbuta komisa kengo fulu il faut bazo misango ki leo kisasa label mais kimbuta na binozo condamné mais atongi hôtel de ville asika omoni luxe nini non lobi kimbuta za hôtel de ville était et hôtel de ville était ne bazo mona te c'est-à-dire tango mo paya zali ko ya na kisasa yeba que non yusundu tango ya ka l'époque ya papa baba kufa tango ya balobi tozo sepela aya na butu pona moite est-ce que vous comprenez aya na butu aya na moite parce que na moya komona kisasa ndenge zali tu te rends compte niveau to komi alors kimbuta akobeta maboko na kisasa te il faut abanana ko laksana exemple na bandondo tango na moni kimbuta muzito et oh yazo bakono Félix c'est le plus dangereux que Kabila par rapport à quoi parce que état de droit et ko kango na ndako na wote nyoso yiba il faut zonga ça l'état alors ils ont du mal ya kozongi sabiloko ba yibi pour peuple a ko s'en sortir il faut aller bambongo ba yiba batongisa bandondo autorité ko takisa ti bandondo basali yango te tango balingi na no bandondo te nde ba olinga Kishasa. Alors Zali Kama Baksa, avant de passer à la dernière question sur Kinshasa état ekomi André Kimbuta a tongi hôtel de ville de grand luxe la qui ça au monde mobimba a réalisé quand même loko à Tiki Combo. A Tiki quand même Combo. Non, moi je vais vous dire que ce qu'il a fait c'est du poudre aux yeux. Voilà, merci. Non, on est sur le Brazzaville pour la première fois dans les années 80. Tout le monde a hôtel de ville, ce qui mérite na bango ya Brazzaville. Mais ça n'a rien à voir avec ce que ce monsieur l'a fait. Nabambou l'agnon soit sali et puis hôtel de ville, ça c'est une pourriture. Donc eux leur sali wana par rapport à mboka na biso na bambo na biso atongi mo annexe. Ça n'a rien à voir par rapport à la recette batwana bazwaka. Wana elo atongi wana eza elo monté. Eza elo remonté par rapport à bambongo bango bakotisaka par rapport au bambongo bango bayibi ko tonga elo ndinga na koloba oh na tongi balobi batongi kaka na lupango wana ya hôtel de ville eza lokwa mo annexe. Donc ça c'est du l'air. Donc c'est du poudre aux yeux. Na mboka na biso to na mbongo ebele to ko tonga hôtel de ville oyo bato nyonso bakoki ko sepena ngo pe bakoki ko lula ba banda même ya ba commune ezakaka oyo Mobutu atika wana
Il n'y a rien là-bas. Donc, ngai nazo mona teke kimbuta sale loko moko ki ko sepelisa. Et ko comme ça va congolais parce que balobi na pemeni hôtel liboso hôtel de ville on a ceux qui mourent les bêtis ma etonda ka partout. Donc il n'a rien fait de spécial. Et nous tozo linga kaka ni to loba ba député na biso provinciaux ba voter ba gouverneur ba bourgmestre ya solo pour un changement ekota na mboka wana. Baki kuna pona okenda koluka mbongo te, baki kuna pona ko s'enrichir te, baye ba pasi, ba ngungi, ba mai ndenge zali kokotela batu na bandako, ba voter batu oyo ba koki ko apporter changement na katikati na quotidien ya ba congolais. Voilà tout ce que je fais ajouter. Alors Barcelone moko yote. Mais toyebi biso yo sobana ki sasa, ça combien les kaka na mboka wana, gouverneur na kata mboka wana na Kinshasa, ça combien nongo. Tango sako godi nene toyebi biso nyoso tu ba kisombe baleka wana toyebi okisomba sala kata mboka wana pona ngai oui baleka wana nazolo banano bato toyebi ba kisombe toyebi alors pona ngai ba voter bi voter la te po ba kolanda mbongo te soki ba kozongisa gouverneur na kati ya mboka wana na Kinshasa gouvernement il fait dans le Congo ce sont les bons gérants. Parce que mon Congo ce qui a zuit mais on a tribalisme tribalisme était nazali net il faut que vous allez mieux sur komona pourquoi mon Congo azali égoïste mon Congo aza mouchard mais mon Congo aza la qualité ya gérance baza ba bonne gérance parce que mon Congo a zuit comme gouverneur na kati ya mboka wana na kati ya Kishibila Kinshasa oya koza la simana ye permettez-moi koloba aussi faza ba tia kasaye po akengele po na propriété mu Congo akozongisa ba musala akozongisa ba magasin akozongisa biloko belé ba makaye bakata ka ndamu ba kilo ekokota na kata parce que mu Congo za makasi na commerce baza makasi na gérance na kati ya ville wana mais mu Congo nini mu Congo oyo akosaila état de droit. Merci beaucoup. Alors, on a réussi comme une dernière question. Il y a émission d'Amsou Lelo. Donc, on a tout le bel un petit peu discours au président Tshisekedi à Salaki Liboso devant les corps diplomatiques. Donc, à l'occasion, il y a vœu de Nouvel An. Atangaki discours moko, un discours fleuve, comme on dit, discours moko vraiment au yosé l'acceptement que non, vraiment il tient dans la promesse naie et puis azo répétant on a bapaya pour bamba transmettre puisque bapaya na tango discours ici là qui moko na moko azaki na enveloppe naie na quatre enveloppe wana ba expliquer qui est un petit peu comment président alingi atambusa mboka et puis atambola na ba relation extérieur ya bamboka na bango et mais na kati ya discours wana mingi na kati ya ba réseaux sociaux biso toujours s'attaquer toujours na ba réseaux sociaux puisque ba onde mutu ba pelisaka moto na kati ya mabota ba pelisaka moto na mitema ya bato balobi non il fallait qui président atanga discours moko un petit instant. Alors, il fallait que président Nakata discours wana a levé des sanctions contre régime Yakabila. Balobi bon atangi discours wana il y avait un paragraphe où à Sotaki. Il fallait pas à sauter paragraphe wana puisque il paraît que chez Okitundu Nde a komaki discours wana et puis na Barnabé Karoubi ba comment qui discours wana de manière à ce que ba lever sanction il y a ba dignitaire tout oyo bazana ba problème na poto. Est-ce que c'est le moment vraiment il y a qu'on lever ba sanction na ba mbon o bato na ba yiba? Est-ce que c'est vraiment le moment? Non, je pense que si le président Félix aurait prononcé un tel discours elingaki sala mabe pona bisonyo so ba congolais wana c'est-à-dire que azako prenait impunité état de droit exaté état de droit ezali ko impliquer que non voilà justice asala musala na ye batu wana ba dignitaire et régime wana ba sanctionna ki bango pona bolam na bango te pona mabe ba sala la peuple congolais mais pour l'instant c'est pas lui le président de la République à se substituer la justice. Batouana na mbeba basali mbongo ba yibi makila ba congolais ba Panama Papers ba mbongo. Tout ça basalité que non voilà ya bima wana que non voilà
Batouana na bolongola bango bolongola ba sanction. Je crois savoir que comme chaque président, il doit ça la discours tel. Ce qu'on lobby que non voilà ezali chez Okitundu na Kikaya pour ça les discours c'est normal. Parce que ba dignitaire, il y a nous actuellement nos équipe na en place. Na kanisi a nommé kaka directeur ya cabinet na et puis ceux qui conseillers en matière de sécurité. Batunyo swazana nwana zo sana bangwana baza batu kabila. C'est normal ba glisser lo ngona na katikati ya discours. Mais est-ce que Batouana déjà na kati yote? Est-ce que Batouana a obligé à continuer au sana bango? Continuité de l'état oui. Continuité de l'état parce que pourquoi il faut ça na batu oyo ba bomi mboka ba yibi ba bomi pourquoi il faut associer ba on a parce que le ba congolais nyonso ba na moni na Facebook ba lobby na moni na YouTube tango président ya kata bino boza na France Macron tango yaki akutaki batu bazana ba fonctionnaire bazali ba fonctionnaire de l'état bazali batu ba continuer ko sala ti akocha batu na ye eza l'état batu na o bazo benga ba miyibi le donc baza fonctionnaire à l'état. Nakata ba fonctionnaire on a ba mibi bazali pe batu moko pe normal bazali pour l'instant chez Okitundu aza ministre des affaires étrangères qui ka on a évité ceux qui me conseiller il y a président voilà il est toujours il travaille à la présidence na ba vie na biso ba kambi la bazana wana ba tebele bazana nzinga tant au président a rocha structure na ye il y a cabinet naïe, il y a bureau naïe, il y a gouvernement. C'est normal, parce que il se sauve pour l'instant. Mais tant qu'il y a aussi ça, il y a azana aide de l'aigle. Tant que tu as commis ma lobby na discours, oh bah pesa qui ba journaliste, na ba diplomate qui paraîtrait paragraphe on est là. Mais il y a tango à saluer l'élocution naïe, à sauter phrase wana parce qu'il y a non voilà, bah piéger. D'accord. Ah, bah piégé. Aboye kotanga ngo parce que ceux qui na lobi comme aboye congolais nyonso a receper na ngo. Azala mutu ya opposition, azala mutu aza ko soutenir yé a receper na comme on a tepo bato na basali mabebele. Et puis pour la plupart de ces gens-là, ils sont plus riches que le gouvernement congolais. Bazala bambongo ebele bayibi, bazala makila ya batu na maboko na bango. Dire que non voilà, bolimbisa batu na bolongo la ba sanction, ça n'allait pas passer dans l'opinion. Merci. Galate 4:16. Merci parce que tu as commencé à souka, au révélé et l'eau ezali ya mutuya et puis batu oyo baza koloba atangate, batu ko ba diplôme mais nzambaza ko talisa keno mayela likolo mutu komi ko sala suma kambo ebele na kati ya kibokonzi oyo nzamba pesi. Yango tozo loba toujours, c'était tozo ko beta toujours na Jérémie 23 verset 5 à 6. Balobi bien, le jour vient où je ferai naître un vrai fils de David. Il gouvernera comme un bon roi. Il agira avec intelligence. Il fera respecter le droit et la justice dans les pays. Na okeni musika tena suki awa. Soki ye ayaki na état de droit kaka ya monoko. Ndebi discours oyo mutambo ekangi ye. Nde a sauté yango te. Mais le ko aza intelligence mwana koyi aza koyi. Azui enseignement na ndako. Eza lokola nazote ya mwana na ndako. Nazote le banazambe na ndako eza différent na ozoko na bâtiment. Parce que nazo pese bilei na mesa. Parce que a koli na politique na ndako, a sukoli na politique. Atali ba parcours oyo papa na ye aleka, pauvre papa na leka. Atala ba discours papa na ye asala. Atala ba piège oyo papa na ye aleka nango. Bipa ya lakisi na bango na le cabinet ba surtout na ba congolais 9 sur 10 oza ba aveugle et loko asali na lola esepeli. Na ba vrai politicien na bango moko chez autour de zokoloba wana eza lokola avertir bango boke bana biloko oyo ezali identité na ye azoko changer en côté na ye pour na kosaela le peuple d'abord papa lobaki état de droit et égal éducation na ye et puis ce que lobaki que non na longoli yango et puis ce n'est pas le moment alors bien état de droit tango kozala historique kovanda mutu na mutu bakoleka epa ya ministre ya justice ba dossier ya mutu na mutu. Ah, si sa phrase on un peu c'est bon. Okay. Alors ce qui alobaki que non oui les abona limbisi bango na longoli bakokene ko limbisa et la kisite que non okene ko sambate.
il faut samba po mokil et mon akono état de droit écoute na kata mboka wana alors même nangai oyo batunyo surtout balinga batelemela ye soki na momo bakeno oui na longoli yango to bossa na bango et puta batu wana bazana makila na maboko na bango et puis misolo o bango bazana ngo ekoki kokende libanda te esengeli misolo wana ezala na kata mboka ndengo kaka bikeno na commissaire partenaire ezaka kabila te na entourage ya kabila bazana millions et belé na ba poche na bango il faut servir le peuple congolais alors ekolikana neni ekolikana kani ya bitumba te ekolikana nenge ya kimia na nenge ya justice et puis pour l'instant gouvernement na salimité à côté le matin pour le bakeno na longoli bino aussi le tabo so gouvernement yesiko yo sert à quoi il faut que le gouvernement ebima ministre de justice azala wana bakata makambu nde mutu na mutu akomi ko leka ko se jife na état de droit na likambo songolo pakala bambongo oyo boyiba bokozongisa yango pona mboka oyo azali asala kimbeba etungune akozwango na mboka bapayate mais na mboka na yo moko mais oyo loko oyo asali il faut que nous pour comprendre mutambu oyo batieni ngai a sauter yango eza ndenge moko pena cadeau ba yebise que no a commis des services ya oyi ba promettre année prochaine sur en 2021 a comme président avantage ezali na désavantage ezali avantage ezali que akei kokota na ndako wana akoyeba ndeki bondoki ya ndako wana e fonctionnaka akoyeba nini o balobaka ba secret ya ndako wana koyebana mais désavantage ezali te akeba parce que papa lobaki le peuple d'abord bakoki ko bimisa ye na vision parce que ba peut sur gloire ba ko pratiquer Luc 4 premier verset à 8 bim fukamela ngai komisa mabange ko mapa mbala moko ba bimission na mission heureusement yeso alobi que no retique toi satan na ko fukamela mbiyote na ko komisa mabanga mapate mission zalaki tout simplement pas ba bimisa yesu masia na mission yaki pona ko bikisa bato ba poste wana ezape na mutambu ezape na avantage mais tozo ko mona za na mission ya aigle za ko comprendre bango annoncer bango nazali vrai nationaliste na yepo na peuple otokolo ba yango wana alors bandeko balandi na kasi to komina suka ya tangu na biso na mwa lelo boza ebele bolandaka biso to sengi na bino bo like bo partager ba vidéo na biso po et chaîne na bino eza ya biso karate eza ya bino pe bino biso bino atolanda biso na ngunga nyonso de manière à ce que oyo nan ba yebi biso te oyo bazwaka ba nouvelle vérifier nouvelle certifiée bazala na information à malonga sinon te Facebook a kozwa les déçus tozali awa te pona koloba na parti moko tozali awa pona koloba ko dénigrer parti mususu mais tozali awa pona koloba bobele ya solo donc voilà tokobenga ndeko na biso mama Beya na Luxembourg pour to conclure émission ndenge moko to bandaki on a ye et puis tokokutana mbala ya sima voilà. Alors mama Beya na kasi tokomi na suka ya émission na biso lelo na lingaki na zwa liloba ya suka na kati ya masolo na biso lelo tolobeli likambo ya retour ba réfugié tolobeli diaspora congolais o bazongi na Kinshasa bakomo senga mbongo na batu o bani bamona président Félix Tshisekedi makambu oyo biso to boyaki e bandi ko zonga lisusu tolobeli installation ya nouveau parlement donc toyebi que la plupart va valider bango de manière à ce que musala e banda mais o bazana ba contentieux na kanti ba contentieux en cours et puis nasuka tolobeli discours ya Félix Tshisekedi pardon lobby na corps diplomatique donc ambassadeur nyonso basangana ki na cité ya UA de manière à ce que ba présenter ba vena bango ya nouvel an na président Félix mais na kati wana discours au président Tangaki, il semblerait qu'il y avait une partie où il fallait qu'il y ait des sanctions, il y a des dignitaires, il y a régime Kabila, où il y a des sanctionnés à l'étranger évidemment, lever yango. Mais paragraphe wana yé atang yango te. Donc à sauter yango puisque ezalaki contre ezalaki à l'encontre il y a état de droit. Voilà. Donc yango wana sikoyo na cadre ya ko tirer masolo nyonso wana o ba s'appelle moi liloba ozana 1 minute et puis ba to panzana nyonso pour la moi lelo. En tout cas merci pour na liloba c'est pour
on la temps, il y a un qui s'est atteint, on a résumé nyonso elobami, nzamba pambola bino. Mais moi je crois que le plus important est ça bolingo de kunanga, ça bolingo po nani souffrance yebi couleur té, souffrance yebi té oza mubu ba mutu abando de Congo to nani parce que quand les gens meurent, quand les gens souffrent, nous souffrons tous. Nzamba pambola bino les émissions sous katende parce que quand on continue qu'on réveiller ma mémoire il y a bateau. Et puis je suis sûr que des papas Félix Tshisekedi a ça très sage. Ce Makaboumsou Saloba qui a voté lui c'est le pourquoi et faisons-nous lui confiance parce que faisons-lui confiance. Ganazan a péché confiance nanga à 100% sans réserve. On a dit que le Boko Nzambe ils ont la situation. Voilà en tout cas un bon week-end à vous tous, un bon week-end aux auditeurs. Qu'ils apprennent aussi, il y a pour réfléchir. Il y a pour réfléchir. Que Dieu vous bénisse. Ah, il vous bénisse aussi, maman. Alors, Jacques Kalala, est-ce que Yozana Lilo, Papa Nabandeko, Bazana Suisse, Mwambote, Poto clôturer émission nationale Lelo? Naina Koloba, Congolais, Toti Kamarambuya, Bioka Yoka, Totangaka. Maman, tu es en ligne, tu clôtures ensemble. Voilà, on a dit parce que n'importe qui, après qu'on les connaît sur Facebook, après qu'on les connaît sur YouTube, il va proposer son mensonge. Oh, bah, le bibo est na boy. Boyoki, et bébisio, moutou, et bébisio, motema. Il faut se communiquer au yoki, au moni information. On recouper dans nos sources. Et là, on est-ce qu'ils ont solo tous les autres. Parce que maintenant, n'importe qui, après qu'on soit caméra, a un micro, a un Facebook, il dit n'importe quoi. On a dit, on a fait Congolais, yokola na nukotanga. Congolais, yokola na nukoloka information, na source sûre. Landaka ba RFI ezali. Ba journaux nyon sosiko ezali en ligne. Tika koyoka yoka yoka. Tobi ke ba tuebele ba lingi président Félix a échoué en propageant des mensonges, des fake news, n'est bazoloba. Kasi. Alors, c'était M. Jacques Kalala, il est résident en Suisse, de passage à Paris, au Kangié, pour vraiment tout ça, la émission ensemble. Alors, Galate, le messager. Merci. En qualité, il y a Moussa Nzambe, et puis, cause de la révélation, il y a défendre l'individualité, mais nous avons défendre taille en Zambé, révélation en Zambé. C'est-à-dire, moment où ils allaient taille en Zambé, mutu à côté les mélayango, azate. Oyo nzamba lobi yango mutu ego salema. À ce qui concerne les Kebokozi Oyo, aza combattu, mais preuve à traverser et belé, aza ko sukola Congo. Congo ezali ya kokufa il faut seka lokola Lazalo po oyo akoya akokuta asi asaleli musala mais congolais totika la uni congolais tolo na bolingo tolongola likunya na likundu nzamba sa visiter Congo mais congolais aza toujours na kolala pongi. Alors bandeko balandi na kanti ezali loba ya suka pona moi le lobo partager encore vous partager la vidéo na biso vraiment pour faire connaître biso na bandinga dinga na bino na obaye ba biso te bo liker bo s'abonner massivement na chaîne na biso Erotech TV yo mama Béa ozanakati ya Luxembourg na moi lelo merci beaucoup na kanti tozana posta na yo potoyeba o ezole kanakati ya Luxembourg par rapport à politique amboka biso puisque to boyi mensonge to boyi lokuta donc on a moi lelo na kanti correspondante na biso na Luxembourg ezayo correspondant na biso na Suisse ezali yo Jacques Kalala donc tolingi toyoka partout makamnini bandeko bazoloba de manière à ce que to véhiculer que la vérité sur notre chaîne Erotech TV. Bino Balandinabiso, merci pour la confiance renouvelée sur à notre chaîne et à très bientôt. Bye bye. 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 Merci. Bye. Your son to be called